Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia. Oh, nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons, nous t'élouons. Oh, nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons, oh, nous t'élouons, alléluia. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, oh, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Yesu azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, azanzambe. Yesu azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, azanzambe, alléluia. Oh, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, alléluia. Alléluia, kita yosala, Yesu kita yosala. La Yesu kito sala, alléluia. Oh, sopanguya, sopanguya, Yesu sopanguya, Yesu sopanguya, alléluia. Oh, sopamoto, sopamoto, Yesu sopamoto, Yesu sopamoto, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Oh, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant,
nzambe oyo abateli biso banda tongo tina na après-midi ya lelo yango tozokumisa ye beta maboko tozobetela maboko azali nzambe topamboli nzambe monene abateli biso bien-aimé dans le Seigneur. C'est la prière du soir et c'est bandi yango nazali komema bino boye nasi nayebisa bino ke nazaka mokongo malamu te metango na yembaka yango nde ekokolisa biso na dimension mosusu bomesana ete bapriere ezala kaka ekauka kaka bapriere kaka ya moto kaka te me oyo ezali kolakisa attitude ya priere nzambe alingaka ete toadore ye kuna na lola ezali na ba-archange moko bazali ke butu mo baadoraka kaka nzambe yango soki omesali na koadore nzambe okomona changement ndenge ekokota kati na bombo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesi bino mbote na kombo na Yesu kuna na Braza na Pointe Noire na Kinshasa na Luanda awa na Europe na pesi bino mbote bandeko na ngai kuna na Amérique du Nord na pesi bino mbote mais décalage ya heure yango nde mutu ezali kosala défaut mais tant yo kokoma 21h na bino yaka na chaîne ozwi prière oyo obondeli elongo na bana pete na mtango oyo biso tolingi tokende kolala me bino kuna bozali kati na moi makasi yango nde makambo ya nzambe oyo nzambe asala mutu akochange yango azali te. Bien-aimé dans le Seigneur na mikro na pokwa lelo ezali wa bino Papa Philippe yango nde nayebi ete tolobela makambo ya nzambe tobondela toadore nzambe trop c'est trop balingami kati na Yesu yango nde toye na libondeli ya libota ndeko na ngai kokende kolala te koyebwaka na mbetu te ke sanke obondela ke non nakoya kobondela nsima non okosala ere moko munene yango nde bongisa tere priere ya kobongisa tere bandeko na ngai butu ezali ntango ya oyo munguna eyebaka kosala bango balalaka te parce que bazali baesprit yango nde butu ntango inconscience na biso esalaka susu te yango nde bazali koya na nkambo ya lolenge na lolenge yango nde tozali kobongisa tere elingi koloba bongisa ndako na yo tokanga baporte nyonso spirituel tozala toujours prêt ke ntango bakoya baya kokuta ke ndako eza déjà verrouillé ezali déjà miné ezali déjà bloqué ete moyen bakota ezali te mais soki oke bongo elingi koloba on dirait ke olali mais otiki porte polele yango ndeko na ngai yango tozali na pokwa lelo pete tobondela mais yango ya kobondela tokoyeba kotanga baloba na nzambe maloba na nzambe oyo ndeko na ngai esengeli erevolutionne yo na pokwa lelo mpona nini po ete na bandako mosusu na bavie ya bato mosusu diable avanda na kimia avanda bandoki bavanda na kimia ndeko na ngai osali ba 3 ans 4 ans 5 ans kosala revanche te na oyo monde ya ténèbre ebandaki kosala biso diable avanda na kimia demo wana ya seliba avandela yo demo wana evanda na kimia nyonso sata na bandoki ya famille et personne ne les inquiète. Ba prière tozokende kaka koluka kaka délivrance mais ndeko na ngai délivrance esilaka tikete na yebiso na pokwa lelo ke mais combat spirituel esilaka te combat spirituel ezali ya mukolo na mukolo ya heure par heure ya minute par minute bobimana na délivrance boya ete tokotana na combat spirituel tobundisa monguna makambo bango babanda kosala biso bango mpe babanda kovivre yango babanda komona ete pasi oyo babanda komonisa biso ete ameka boye po apumbwa azokoka te me makambo oyo ndenge nini bien-aimé po ete yo nde okota kati na libota wana yo nde Moïse ya libota na yo ndeko na nga bademo bavanda na kimia non tokoki kosala erreur oyo te ndeko na nga lamuka na prière lamuka bundela famille na yo bundela mwasi na yo bundela mobali na yo bundela bana na yo bundela na mama na yo bundela bango ete tala bandoki ndenge bazali kosaka na biso ti lelo non na tosi tokomi kati na Yesu mais bandeko bandoki basaka na Yesu na biso non bien-aimé dans le Seigneur yango tokotanga baloba na nzambe na pokwa lelo na combat spirituel teme nango ezali ete to invoquer nzambe na combat spirituel
tozo bunda biso moko erozo kende moto zozo bunda ezali mabete mais na pourquoi lelo stratégie mususu yango oyo na yeko yebisa yoke ya to belela siko nzambe ko invoquer et koloba ko belela tozo belela nzambe ke aya ko kota bitumba a combattre bayine na biso tozo bunda tant susu force de frappe na yo moto na ezali muke yango de tukoyeba ko bodela ko senga ke nzambe akota bitumba oyo yango tokotanga ngalomba nyonso namukaka ya Psaume chapitre 35 tokotanga ka verset mibale verset 1 na verset 2. Alléluia. Zwa Bible na yo ndeko na ngai kozanga la Bible te ata prière oyo tozoko prier ezali na ntango mingi te mais ezalaka na Bible na yo ndeko na ngai tokotanga maloba na nzambe mpona nini esengeli tobelela nzambe po ete bazali kobundisa biso omonaka te ke pays moko baye kobundisa yo mais obundi okoki te bakoki kosenga renfort yango tozosenga renfort epa na nzambe asi apesa biso makasi tozobunda mais tala vi na yo ezochange te yaya makambo ezochange te yango na pokwa lelo tozali koevoke nzambe ye moko akota bitumba na yo. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis les petits et les grands boucliers, élève-toi pour me secourir. Yango déplacé toko bondela na pokwa lelo ko yebisa nzambe ke papa kota bitumba oyo papa bundela ngai papa défends-moi contre mes adversaires. Ah contre mes adversaires, mes ennemis. Ba ennemis tous les ennemis basé ba adversaire ba oyo baso ligake ke ibala na wana ebonga te ba oyo baso ligake ba na ba bala te ba oyo baso ligake ba na ba bonga te nekolanga ba adversaire ba ennemis wana basé ebele. Mais na pokwa lelo invocation ya nzambe ko invoquer ezali ko belela nzambe papa yaka papa kita papa tala bala nanga papa tala vie nanga papa tala santé nanga kota bitumba o toza na kati ya bitumba bazali to invoquer nzambe na manière mibale ya liboso ezali na adoration tango ezali ko adorer pona ko luka présence na ye mais ya mibale ezali pona ko kota na bitumba kombo na ye l'Éternel des armées. Azali Zambe ya bibele yango nekonanga tokoyeba ko invité ye ke akota na ba ange na ye na armée na ye bakota bitumba bien aimé dans le Seigneur yango ne et place oyo tokoyeba ko bondela na pokwa lelo et combat ceux qui me combattent. Seigneur, combat-le. Papa, lève-toi pour me secourir, lève-toi pour me défendre, lève-toi pour me protéger. Seigneur, téléma au protéger Vinanga, lève-toi pour me bénir, lève-toi Seigneur, alléluia. Seigneur, lève-toi que mes ennemis soient dispersés. Ba ennemi nanga bakima nekonanga yo ozali kokende kobunisa mutu wana na mokili oyo azali ami ya baaméricain. Il faut yeba ke non tango akotala nsima boye abeleli baaméricain awa baye kobundisanga yaka bakoyela yo bavio ya oyo nano omona te bavio mosusu yake ozomona yango me ozokama kelele nango te yango nde bavio wana tokoyeba kobelela yango ya lola ya likolo nzambe akota mabandoki wana bakokovanda na kimia te ndekolanga bademo bakokovanda na kimia te yango nde tobandi kobondela tobandaki deja koadore yango ndekolanga zala na habitude ya koadore nzambe na loyembo ezali malamu mingi koleka tala Paul na Silas na kati na boloko po ete bachene ekweya po ete ba prison efungwama yango bayebaki non seulement kobondela mais na koyemba ndekolanga boyembaka te taba nzembo nzambe tango zali ko prier yo moko ata yo moko ndekolanga surtout yo ndekolanga yo mungongo ya kitoko bongo ozali ko rater occasion ya ko belela la présence de Dieu na kati na ba prière na yo. Alléluia. Tozo kumisali na pokwa lelo tozo tombola kombo na nzambe oyo munene nzambe abateli biso banda tongo tina tango oyo abateli biso abateli bana na biso abateli mibali na biso abateli basi na biso ndekolanga ebondela tozokumisa ye azamalam papa soki yo obateli te mo obatela kobatela sepamba. Alléluia. Tozokumisa ye na pokwa lelo élève ta voix mon frère, élève ta voix, agenouille-toi là où tu es bien aimé dans le Seigneur. N'attends adoration ba fukamaka n'attends adoration ba telemaka otomboli maboko
likolo na tango ya adoration batiaka mutu na se donc ko se prosterner pete tozali boso ya nzambe mais liboso ya satana bavandaka te yango nde tozoko adore na pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur tozobondela pe tozoyekola la bonne prière ezali attitude wana oyo oza nango na kati na prière ezali concentration wana oyo oza nango na kati ya prière yango nde moto ekodéclencher la puissance de Dieu. Alléluia, tozali koadore nzambe komisa nzambe oyo. Alléluia, bénissons l'Éternel. Il est dû d'être adoré ce soir. Alléluia, élevons le nom de Jésus. Alléluia, nabanda kuna biso na bisika wana ozali ndeko na ngai na couple na yo na famille na yo. Alléluia, na baparents na yo komisa Yesu. Alléluia, tombola Yesu. Alléluia, Yesu arégné, Yesu afanda na mabota. Alléluia, mabota yaki yoko panzana mungu na yaki ko panza linga teke to bafanda alinga ba couple te ezala ba couple ya ba païen apanza ka bango kaka. Alléluia, ezala biso no yokaki ete na Afrique du Sud ezalaki ba occultiste moko bayebaki kokota bakota ki jeune ya 40 jours ete pete ba panza kaka mabala ya ba chrétien pete diable apesa bango makasi pete bango bakota na ba foyer ya ba chrétien ba panza yango biso de togola la pongi non lokuta na bango tozokumisa nzambe oyo tozokumisa nzambe oyo nzambe oyo ayebaki kopesa biso initiative ke mabota tosangana ndeko na ngai ndenge tosangani na mwasi na yo na mobali na yo ndeko na ngai eza deja elonga ya monene bien-aimé dans le Seigneur yango libondeli ya boye kobomba yango yo moko te beta lisolo epa moninga ete biso nyonso tobanda kokota mabota ebonga. Alléluia, bana babonga tomona vie ebonga tozokumisa nzambe oyo alingi biso. Alléluia, il nous a aimés. Alléluia, il est tout puissant, créateur du ciel et de la terre. To pamboli yo na pourquoi lelo to tomboli kombo na Yesu na bandako na biso na mitema na biso bien-aimé dans le Seigneur to koma ba couple to koma ba foyer ya ba chrétien. Allez bien-aimé to koyebandi ko belela nzambe na mabota na biso Yesu avanda Alléluia, Yesu avanda bien-aimé dans le Seigneur. Yesu avanda na ba famille na biso Yesu avanda na mitema na biso mobali na yo wana belela motema na ye ke na motema na Yesu avanda na mwasi na yo Yesu avanda na mitema bana na yo ozomona batomboki wana soki Yesu avandi okomona ndenge bana wana bakochange. Alléluia, Yesu Kristo tobeleli totomboli. Alléluia, na prière ya pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur tobandi kosengama na ye likolo na biso na pourquoi lelo papa limbisa biso tozabana na yo. Nous sommes tous ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage, nous sommes l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Nous sommes tous tes enfants. Pardonne, Seigneur. Ne te souviens pas de nos péchés. Ne te souviens pas de nos erreurs. Papa, tu es na banana yo na pourquoi lelo. Kosenga mawana yo ezali kolo na biso na pourquoi lelo. Limbisa biso papa. To trouver grâce na miso na yo. Limbisa pe bana na biso papa. Limbisa bana. To éviter banzela bana na biso bazali kotambe. Seigneur, nini bazali, Seigneur, tant sur Internet, nini batalaka. Bien-aimé dans le Seigneur. Job donnait même l'offrande pour ses enfants, disant que peut-être mes enfants ont péché contre l'Éternel. Alléluia, pour les péchés que nos enfants ont commis contre l'Éternel. Demandons pardon à Dieu pour nos enfants. Toujours on a banana biso bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, na pourquoi alléluia. Alléluia, paix toujours singamananza. On a ma famille na biso. Alléluia, nzambe tata. Limbisa, libotananga. Baïnion sur ma ébioté. Baïnion sur ma ébioté. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, na pourquoi alléluia. Tolobaki ete tozali kobelela nzambe tozali koinvoke ekombona Yesu Masiya na bitumba na yo telema esika ozali telema yaya ozalaki ya kofukama liboso na nzambe awa nde tokomi siko na bitumba na combat spirituel. Alléluia, combat spirituel ezali réel yaya combat spirituel ezali ya mukolo na mukolo mais combat spirituel yango miso ya bomoto boyo ezali komona te conséquences nango tala vie na yo ndenge ekoma tala Seigneur libota na bino tala ndenge bokufa botikalaka mibale. Alléluia, tala baliaya babota te yo obota te tala na libota ote ba vie ekoma kaka compliqué yango libota ya pourquoi lelo na couple na yo na foyer na yo
ete bele la nzambe tozobele la nzambe alléluia bien-aimé dans le Seigneur tozali kobele la nzambe tozali invoquer Seigneur yaka lève-toi Seigneur pour me secourir alléluia tozobele la Seigneur yaka okota bitumba oyo yaka okota bitumba oyo combat ceux qui me combattent nyonso bazali kobundisa mukanda na ngai bazali kobundisa santé na ngai papa combattre bango awo ezali ete tokei kosenga renfort epai na nzambe mikolo nyonso biso moko tozobondela po ete asi apesa biso pouvoir mais la pokwa lelo ezali ete tosengi Seigneur yaka Seigneur tala libala na ngai tala Seigneur kobota na ngai tala vi na ngai ndenge ezali papa kota bitumba oyo papa bundisa bademo nyonso bundisa baesprit nyonso oyo bakoti na bongo na ngai papa yaka na arme na yo yaka na arme na yo papa oyo akokotela ngai oyo akokotela ngai tozali komona bato bazali kokende koluka bagrande puissance dans le monde po ete baya kosunga bango na bitumba mpo na nini biso te alléluia Seigneur Jésus kota bitumba na ngai papa kota bitumba ya santé na ngai ndeko na ngai yo moko moto oyebi likambo na yo alléluia banda kobondela mpe mpo na likambo na yo mpo na mobali na yo mpo na libala na yo tala bandenge bakangela yo libala Seigneur kota bitumba oyo alléluia libere libala na ngai oyo libere santé na ngai oyo libere finance na ngai papa kota bitumba oyo combat le Seigneur défends-moi Seigneur contre mes ennemis défends-moi contre mes adversaires défends mon mariage alléluia défends mon mariage défends mes enfants alléluia ndeko na ngai tozosenga la défense ya lola ete Seigneur à défendre biso à protéger biso contre tous mes ennemis alléluia alléluia tokomi na ntango ya combat alléluia ntango ya combat spirituel ndeko na ngai bima na kati ya délivrance ezali ke soki liwana ekatani otika libre mais diable akotika yo kimia ata moke te démon moko te azala na kimia na kati na ndako na nga alléluia ndoki moko te azala na kimia au nom puissant de Jésus Seigneur telema contre bandoki ya famille na nga papa telema contre bandoki nyonso bakanga vie na nga papa Seigneur libere vie na nga na maboko ya banguna Lazare asekwaki mais azalaki na lien papa libere papa balie nyonso ekweya papa telema papa alléluia défends-moi Seigneur défends-moi combat le Seigneur notre Dieu combat ceux qui me combattent alléluia papa telema na bibundeli na nyonso contre bayine nanga telema dans le Seigneur mikolo nyonso tokobata koya nanu na combat spirituel tala libala na yo ndenge ezali kobundisama tala kobeta na mitu wana ezali monde ya ténèbres motu ezali kosala ete bobeta na mitu Seigneur kota na bitumba oyo contre bayo nyonso bazali kobundisa libala na ngai ndeko na ngai ndeko moko abandaki kobunda na mobali na ye mikolo nyonso kobeta na zemi bazobeta zokande grande sœur na ye grand sœur alléluia azali koya kosala baincantation na porte ya ndako ba 5 heures nyonso ntango wana yo olalaka wana yango grande sœur na ye soki kaka apesi kaka mokongo bitumba ebandi da 5 heures mboka mobimba bayebaki yango nde bandi okeya ndenge wana bakokotikala na kimia te yaya bondela Seigneur kote bitumba oyo bandoki nyonso ya famille bademo nyonso oyo toyei kokuta na bamboka oyo bademo nyonso ya balabala papa bundisa bango alléluia baesprit nyonso oyo bakota mpona kodétruire vie na nga papa oyo nyonso ayebi likambo na nga papa azala na kimia te papa na beleli yo ete oyo nyonso ayebi likambo na nga oyo nyonso ayebi malheur na nga papa azala na kimia te au nom puissant de Jésus azala na kimia te na kombo na Yesu est-ce que tu es là mon frère est-ce que tu es là c'est pour ta vie oyo nyonso ayebi likambo ya bana na yo alléluia azala na kimia te papa kota papa bundisa alléluia qu'il soit comme une balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Papa, ange là yo, kota, alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Bisoto bon de la kaba ange te, pour être basé dans service à Seigneur. Dans bisoto bon de la kaba Seigneur, pour être yende à utiliser bango. Ce que moni enseignement que autre belle là ange, parce que les enseignement biblique te, il y a biso les alliés toujours ben pas mon congé de ya atinda armée. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Au coco qui était au Canada, États-Unis, au Canada soit armé, sans que vous passez par le président des États-Unis. Oh, et ça la makate. Alléluia, bakoyate.
te alléluia bakoyoka yo te tozobelela président ya likolo PC alléluia nzambe na biso Yesu Masia apara tinda arme na yo papa kote onyosa eli makambo ya libala nanga onyosa eli place mobali nanga ya kangami place mwasi nanga ya kangami place bana nanga ya kangami libéré papa libéré kote litumba oyo ndeko nanga Daniel Daniel n'a jamais fait le jeûne de 21 jours. Akedeki kaka po ete abondela, mais na ko bondela wa akedeki dès le premier jour azwaki déjà résultat na ye. Mais na monde éternel batuana oto beleli kolo et abundisa bango lelo. Alléluia. Ba yaki ko bloquer réponse ya Daniel. Soki ke anjoana ya message wana yaki dès le premier jour et jeûne elinga que ça akedeki te à ça 21 jours. On va toujours bon de l'anza. Par exemple, sur ma bénédiction na yo. Papa combat le. Papa libère ma bénédiction. Papa pourquoi les lots. Toujours invoquer le nom de Jésus na bitumba. Jésus Masia. Kota bitumba. Oh non soit à délémer là. Oh non soit vendre là. Bozu nanga. À vendre là. Libala nanga. À vendre la santé nanga. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Kota bitumba. Oh ndeko nanga. Ko banda pourquoi les lots. Des moments côté à koko za la tranquille na vie na yo. Alléluia. Alléluia. Ndoki mo côté à koko za la tranquille na vie na yo. Bien-aimé, tout déclencher guerre oyo. Yo de continuer yango. Oyo ezali libo de ya pourquoi avant ton que décollage mais c'est na to formaliser là yango décollanga bandoki ba mona marijuana akoma boye ndengeni moto pela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Do bandi kotika butu na biso na maboko na nza Seigneur abatela biso na butu ya lelo Seigneur sécurise nos demeures to si to bandaki ko travailler na ye déjà azali wana. Alléluia. Papa kangelanga ba porte nyo sandal papa verrouiller yango papa tia mur de infranchissable mungu na koko tate. Alléluia. Batela bana batela mwasi nanga batela bana nanga batela mubali nanga bondela ndeko nanga. Alléluia. Butu ya lelo to mona loboko na nza to lo tabando to mala papa kita na profond sommeil na biso la kisa biso de grandes choses, des choses cachées par makambo biso to yebate papa o révéler biso na bando kango to yeba bango papa bango Bible le biki to sengaka esprit ya sagesse pe ya révélation yango bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Merci papa, merci Seigneur notre Dieu pour te opesinga temps et Seigneur notre Dieu na banana yo to prier na pourquoi lelo papa au sécuriser biso au battre biso nous te promettons de te donner toute la gloire, ce que la musique l'obina tombe na kinya, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi et qu'il te voie, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie de vie, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. To betama boko pona Yesu, betama boko zala na kondima. Ete ba prière to zali ko sala boy. To ko mona monene na Nzambe, to ko mona loboko na Nzambe na mbula oyo de ko na vie na yo e ko changer, vie na biso e ko changer. Alléluia. Soki ke na no sabonete ya s'abonner na yo. Ce que yebi ata ba collègue ba tu as famille oh yebi ki ba ko s'abonner et tel solo va s'abonner afin que tout comme une grande communauté ya ba combattants spirituels afin que tous ala na batu ya kola la pongité tous ala ba passionné de Dieu batu o ba langwa Nzambe batu o ba tonda ka Nzambe te même ba luka kaka lokola Moïse que non je vais voir ta face, je vais voir ta gloire. Alléluia. Yambi tant que comme là, dans le Seigneur, tala kapena na ba commentaire tango vidéo o écouter kala na chaîne oya otala ete osala commentaire na yo afin que e ba kosunga. Pena na place ya description tozo koma makambo ebele tozali ko décrire makambo ebele pena sewa na pe na ba contact ezali soko za posa contact otali na sewa na okomona contact wana afin que ceux qui ont posé des choses spirituelles, tout le monde kusunga yo na kombo na Yesu, to kutani susu mukolo na lobi na pokwa na kombo na Yesu. Amen, amen, amen.